ma conversation à 2018. 2019 ou plutôt. Yangana Eliane. Et ça tellement est belle au moins 40. Merci. Parce que moi j'ai vite compris que Herman a ça. Maman, c'est ça boli on a mi ba on peut éviter ce basimba on moins loco. Basimba kisi. Oh, basimba on peut moins loco. C'est juste ça que moi ce que j'ai dit que on a payé madame nanga ya bandi donc tout ça qui déjà légalisé tout. Na ça fait après que non kai pour bien ça ada. Oui. Na ça fait après. Mais les autres kaka madame nanga donc c'était pas encore légalisé ça qui non légalisé. Yango na ça ka petite sœur na petit frère nanga OK. Vraiment sinon boyoka aza awala namniko aya poto Nzambe na ngai nzamba yeba basimbela ngona mo eloko wana eza pamba bakoma osimba biloko bakoma osomba biloko penya otya na sale lemo ubie mbote ya pamba baki basaki na kombo na yo esili oyebi nga mosusu na opete ezomo mosusu kabo ada azwinga inde ayepeke na ambo amemanga place moko bateka ya mituka tokei mpenza na sendwe soki na sendwe nasoi na sendwe se na wapi oki kaka mpe apona motuka nabimisa mpe ambongo mpe abosi $7,000 oki motema moko elobi jamais elian makambo nini ozosala makambo nini ozosala mbongo wana ata tata na bino aza na mbongo mais soki okabeli ata $7,000 aloba ntuka vraiment nasala mosala nabota mpe mwana na lelo nazolia mbongo mwana nga oke kopesa mwa garçon moko bazali na bapasile misusu oke osombele motuka oyo ozozonga na otika korengi na nazombongo nazongisa na sak ata lobini nde na oyebisa o tozobebanaka mokolo wana otangwisinga baza bisinonga ona raisonne makanisi ezongisima mbongo na nga nayaki nango so na bina sela nasomba yango motuka na minito naotika mpiaka nazozela mbongo mbongo batindelanga so batindelinga mbongo wana ndesiko naosombela oyo nanu edenga nao na séjour nanga mposo nasaleli yango naotikala mpiaka tozonga ndako tobetaka 2 jours tosoladi minenga wana sikoyo nyonso nini Marcus mwana na ye wana Marcus oya pembe wana oya pembe babaki akimi na poto kasi azwi mpe mwasi awa na Canada kala mingi mpe azoya mpe awati wana siko Marcus yango mwasi na ye moko boye akutaki so ye Belgique akomi kabo yasombeli Marcus motuka siko adakanda o wapi oyebi mwasi yango te nayebisi yango azalaka na Montréal ate fi yango aza na Belgique wana seke oyo azobengisa ye ya Canada seke mwasi mosusu azawa na Canada nayebi peti yango mpe azalaki peti na nga na ndako awa kaka nafandisa ye mpe panda 1 mois na ndako na nga nayoka mpe lisolo yango ye Marcus yango bazosola na fi moko par rapport a makambo ya koya Canada naye nayebisi yango te wana après que fi wana oyo ya Belgique azongi Voilà, merci. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue sur Top Media TV officiel dans votre émission Le Code de bonne conduite. Voilà, moi c'est-à-dire Ngalapa, voilà, je continue toujours au Salamoussala Nangaï dans le souci toujours de vous informer. Tadi Ngalapa avec Top Media TV. Vitesse plus vitesse est égale à vitesse. Nous sommes là juste pour que na source toujours d'information afin que to informer bino na temps réel. Moi je continue toujours à faire mon travail bien que Moussalango eza na ba makambo ebele eza na ba acrobatie ebele eza na ba problème ebele mais nous là on n'a pas le choix, on doit toujours faire ce travail pour vous informer. Voilà, merci. Le lot tozo luka moto sala analyse
ya situation oyo, analyse ya makambo nyonso bino boutaki kolanda awa na Top Media TV officiel, analyse ya ndenge ebandi, ndenge eza pe ndenge nini ekoki kokoma lobi, parce que déjà toza déjà na ba information nyonso, toza na source ya ba information, parce que za musala na biso il faut qu'on arrive na source, to sali investigation, enfin que on prend ba information esengeli poto luka mweto informer bino, mais pour na respect na bino, vous savez que je vous aime tellement tant na linga bino mingi, ba chers internautes, ba maman, ba papa, pour na respect na bino na kanisi fona longola chapeau, bien que moi libandi penado comment ça les mains moi libandi penado comment ça les mains, mais on n'a pas le choix. Voilà, je profite pour boyer pour na tout le moyen na to banda et pas ya ndeko nanga ani makwakala bayebana kindenge nini na ndeko na biso Eliane. Voilà, to la nana no explication ya ndeko na biso ani makwakala, et puis on se retrouve tout justement après pour na continuer analyse nanga. Il y avait un problème aux maison. À maison. Et maman, bon, on a un hôpital. Comme une aide. À maison, bon, sinon tu peux aider. Pas de problème, non, tu peux aider. Mais, quand on a un problème, on a dit, on la moto, on a passé à bloquer. Oui, on a bloqué, maman. Je ne peux pas t'envoyer l'argent dans le Congo. C'est moyen ça. Si tu as une personne, si tu connais une personne, tu es pas dans le Canada, si tu n'es pas dans le monde, tu n'es pas ça. On doit dans le Congo. On doit m'attirer les lieux. Si toi tu connais quelqu'un ici, envoie-moi cette personne à Congo, attirer la lieu. Comme ça que Ada attirer la main Herman. On va vendre. C'est comme ça qu'Ada a dit la on père Ayona, on gagne des affaires, on va donner une nouvelle de le solo. Ça va, non, tout cabana pour aider la première fois de Koutane. On va notamment quelque part pour partager, pas moi, il me a proposé là. C'est pas grave, ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas, ça problème. Là, tu vas te dire avec toi, moi, il y a la Congolais. Il y a la fille. Côté un Rosemont Saint-Hubert, ceux qui vont au Rosemont Saint-Hubert. La fille, quand on a un restaurant, elle a évité ceux qui bébé goût, hein. Les bébés goût, les bébés goût, les feux à la fille, on est bébé. Et puis, indépendance, et 30 juin, Yangouana. Yangouana, frère, ma toquée, on a tout fait. On va mettre ma solo. On met ma solo, on a tout dit, je on a Ada Boandeni. On est servi, non, je suis la copine à Ada. Oh, copine, copine à Ada, Ada sali mwendeni Ada timine ba modu ayebi singa te que na tindi pa copine nanga ayebi singa lo modi donc kai boya pe boye na lingi nanga pe yo parce que na yebi te parce Ada yebi singa elo ko modi ça prouve que est-ce que pour montrer mon romolo ça prouve que considéra pas dit parce que chaque ligne na kayo na kayo et que tout tinda master na yebi biso ba artiste ndeto zalaka auti na master na aye pa na yo ça il faut mais la sepeli na ngote pourquoi est-ce que tu ça ndé wana on dit c'est qui na bon je sais pas pourquoi maman m'a expliqué na puis ouais je suis vraiment sa copine to banda ndo moko na zena kinde hapo je suis enceinte de Agamboro balanga ya solo. D'accord. To soli wana mukolongo. Alobi bon makambo to soli lele kinango. Apese pe mbongo. Apese pe mbongo. Est-ce que vous faites taki penya ebi ki la salle, vous savez penya na misu na obi peke. Est-ce que
Sabio. Ah, pesa ngai ka mbongo, pesa ngai mbongo, azongi na ndako. A déposer na ndako. A déposer na ndako na ko na ndako te to koma na vanda na hotel. Na zwi ndako te. A déposer na pete nai. OK. Nai. Ah, vous bien pour mais ça va, oui, ça va. Tu vas bien, oui, je vais bien. Ah, comment sur le mais la de femme comme il a WhatsApp après non comme il a bonjour quand de moi là on s'est fréquenté on est c'est que dans un voyage on dit voyage je connais pas Canada mais il a pas fait son automatique tout ça on a un bimisayo OK et ça lui que tout le monde a parce que ça bien si c'est mon sala donc il décide comment boy na mais moi c'est comment on a bon plusieurs fois à chaque fois tout le monde là on peut dire là ma sola ada zam to mabe ada mo to mabe ada za basinaye ada za basinaye aga basinaye azokosa yo et tout ça ada ebisinga soka lingaka yo eza po na mbongo on a za mbongo on ya modèle nini yango oye ada okipulina lingaka po na mbongo et tout ça moi en tant que femme ça m'a énervé la vie pas ni ada tout ça là vraiment lingaka par intérêt quoi je salinga passe moi j'étais juste bête je peux le dire parce que ma campus commis je fais des erreurs mais sali erreur donc déjà RID à comment peut dire bon moi je devais comprendre na yoka après qu'on yoka fait na sali et lui fait une pratique et musique on va décider oui na cette décision na c'est ada na boy ada et lui aussi na tie musique na parce que il y a un camarade ada on te sort yo quand tu ba mabe ya ada pourtant baza ba camarade il m'a fait croire que ada c'est pas une bonne personne na zo ko camarade na zo ko l'école na zo ko petite sœur na ala lelo na comment souffrir polo ya pour envier ou la moitié à comment peut dire un peu masolo na j'ai pitié na après on linga sous des camarades na ta mon quoi ça berre à bongo biso ba artiste toujours linga ba fille pour intérêt toujours linga ba fille pour intérêt ça la lelo na linga pour intérêt ya boya poto lelo na souffrir moi c'est ma changa mal à l'aise comme peut dire ba masolo donc ça na que on partager quoi ya so bete langa ba peine na ye azo bete langa ba makam na yo vivre na ndako na libala après on bete liba masolo na c'est que toujours c'est consoler voilà je veux dire c'est consoler to bete masolo to bete na kai mawa on yo kile mawa ya zo yo kile nga mawa on kile kai mawa na so skinga ba bloko mo sala sala on bete na ba masolo ya ebele na émission na game on na fiwana donc il y a 2 jours moi si azonyo la mobile quand on joue mobile pas azonyo la moi si donc c'est comme ça pour tani school les abou donc pour tani to so la kaka eleka na ko se fréquence Voilà, comprenez, nous sommes sur Top Media TV officiel. Voilà. Azana Yamwasi en ligne. Voilà, nous sommes Top Media TV officiel. Moi, c'est à Dingalapa. Je continue toujours à faire mon travail. Donc, Madame Anima Kwakala. Enfin, à Pessinga va voice sur le beat. Là, les Kisayango. Yemoko a komelinga le beat à Dingalapa. Les Kisa voice. La série continue avec Top Media TV officiel là. Vraiment, bah, on a son modèle. Quand on a son idée, mais il y a un moment, quand moi, si mon boy, quand même, par exemple, ça, moi, va bout. Et bah, qui a été, grand pays, Bangoni, Bangoni, so,
bamoni bakomi agité bamaswa boye babranli eto wana mpe mosusu wana monoko esika na leta ya maswaku wana mobala princesse wana aza makambo bango mbaye soki otuni bango bawanganaka parce ete mobali nanga te otuna maswaku ete mobali nanga te ntango na kobala boyokaka bazalaka mwasi na mobali yaya mais mwasi akokaa kolingani mibali na poto mobali mpe akolingani mibali na poto mpo basangisa mbongo kasi aza bango mwasi na mobali bakonfirmeranga mpenza bawanganaka bango mbale mpo baliaka bato mbongo na poto eza kote ya mwasi eza kote ya mobali bandoki basumbune moko mosusu tozalaka mpe baamina maswako ti lelo nazalaka mpe amina ye ko mosusu aosolaka ifo ezala tiaki erreur ya message namoni kaka tindelinga bebe naza deja na ambassade bayebisi biso tozela yo tranquillize kaka soki kaka nakotisi yango nazosala osi soki nabimi naza kutu na broli akomi penya message mo naza na ambassade bon tozozelaka soki babengi so tokei tosali soki interview mwakala bademi soki 17 na répondre ngaki papa osali erreur ya message eza bebe oyo ozoloba te ngai nayebi makambo na ambassade te soki enveloppe soki passeport ngai te ngai animakwaka ngai na star congolais oh excuse moi mama mère excuse ngai nasali erreur nabi oyo mpe azosala mpe tadingala paye makambo akende poto bebe ifo eza mwa mwasi moko asazuye na poto kuna ali azosinga pasi ya poto osele makambo oyo mwasi moko osele makambo ko abi toza kutu na boli mwa mwasi moko tosololaka ne na youtube abi nanga boli ezalaka makamu na ngai naboya boli mpona kosengeleki makambo babande londres oyo bayusufu oyo ya mwasinga na boyi nanga bwali kosengeleki mama ezalaka bolingo na bami bayango mpe nayebi te so basimbelango mwa eloko basimba kisi basimbelango mpe mwa eloko ngai c'est juste ça que moi soki ezalaki keno nazalaki keno nazali mpe aki makambo na ngai ya badivorce to ezalaki déjà légalisé to nazalaki mpe après keno okai kobengisa ada nazali mpe après mais eloko ezalaki kaka makambo na ngai ya divorce c'était pas encore légalisé ezalaki nango non légal te yango wana nazali kaka petite sœur nanga na petit frère nanga ok vraiment sino boyoka aza awa na miso aya poto nzambe na ngai nzambe ayeba basimbelango na mwa eloko wana eza pambati bakoma osemba biloko bakoma osomba biloko penya otya na sale lemo ubie mbote ya pamba baki basaki na kombo na yo esili oyebi nga moko mosusu na opete ezomuwo mosusu kabo ada azwinga inde ayepeke na ambo amemanga place moko bateka mituka tokei mpenza na sendwe soki na sendwe se na wapi okutanga mpe apona motuka nabimisa mpe ambongo mpe abosi $7,000 oyo motema moko elobi jamais elian makambo nini ozosala mbongo wana ata tata na bino aza na mbongo mais so okabeli ata $7,000 aloba ntuka vraiment nasala mosala nabota mpe mwana na lelo nazolia mbongo mwana nga oke kopesa mwa garçon moko bazali na babatile misusu oke osombele motuka oyo ozozonga na otika korengi na nazombongo nazongisa na sak apa lobini ande na oyebisa o tozobebanaka mokolo wana otangwisinga ebanga bisinonga ona raisonne makanisi ezongisima mbongo na nga nayaki nango so na bina sela nasomba yango motoka na minito naotika mpiaka nazozela mbongo mbongo batindelanga so batindelinga mbongo wana ndesiko naosombela oyo nanu edenga nao na séjour nanga mpo so nasaleli yango naotikala mpiaka tozonga ndako tobetaka 2 jours tosoladi
mwasi awa na Canada kala mingi mpe azoya mpe awa wana siko marquis yango mwasi na ye moko boye awutaki so ye Belgique akomi kaka boye asombeli marquis motuka siko ada kanda o wapi oyebi mwasi yango te nayebi fi yango aza kaka na Montréal ate fi yango aza na Belgique wana seke oyo azobengisa ye ya Canada seke mwasi mosusu aza na Canada nayebi peti yango mpe azalaki peti na nga na ndako awa kaka nafandisa ye mpe panda 1 mois na ndako na nga nayoka mpe lisolo yango ye marquis yango bazosola na fi moko par rapport a makambo ya koya Canada nayebi fi yango te wana après que fi wana oyo ya Belgique azongi fi wana aya kaka bauta Belgique avandisa marquis na hotel moko ya cher bavanda séjour mobimba kuna na hotel wana asombe bamo marquis motuka atasiko atali Eliane moninga asombe mobali ne motuka aleswanga sikoyo nga mpenaki osombele motuka j'étais prête maman je te dis j'étais prête mais na femme na réseau na vie oh petit ya modèle nyanga Merci. beta lisolo beta lisolo yango beta yango vraiment mais s'il te plaît ka mwana nga nde baba na limite parce que moi j'ai vite compris que Herman aza aza mobali mabe mama mobali mabe mobali nanga abenga émission makambo ya émission oyo ebimi abenga Herman enregistra ye naza enregistrement enregistra na ada enregistra na Herman atindelanga baenregistrement na bango solo na bango ada wanga na kinano ntango tosisi émission nde ada yeki koloba omenga nde toza lisusu eloko te bosoka kosala vie na ye j'ai pas de problème totikali bami totikali fami nga di ada tosolaka na ada moteke ada nabengaki yabina nga aza na tournage apres ntango na pleine émission abengi nga na kima kutu na toilette nasaki émission ngo na cuisine na kima kutu na toilette mais bato bakomprenaki ke ezalaki ada mobali nabenga ye mama ye mawe nasuka na mwana ndimaki na ye andimi mpe mobali no pa mobali nanga ndima pana okolobi andimaki mais oui ada andimaki yo andimaki na ye le garçon n'a pas de problème andimaki na ye expliqué au gars nanga bien oui c'est bien on est sorti ensemble nalingaki et tout ça mingi yakena nzembe nanga mobeto eto nayebi nyonso wana je suis d'accord nayebi to nayebi yango naza d'accord Herman il faut pouvoir monoko makasi momba Herman aza moyibi ya kambela ya kala ya lufutagari soki futagari jambe epesanga kanda moko il faut voir donc ako bimisontiri nga aza motu mabe akokolasala ndiri nga aza motu mabe abi ayebaka atikala jamais koyeba ko nga aza marie atikala jamais komona nga na alliance yo moto ozolakisa na foto boye na alliance ozolakisa bato boye atikala jamais komona nga na alliance donc naza ndoki akomoyesa mobali nanga eske moyesa te tomonana tokoma bacamarade n'importe quoi yaka esi mobali na aza na bafitilité wana ya pambapamba wana amoni ekalo pai bakongole bakongole mobali nanga aza congolais ça papa mama aza congolais mama bango aza congolais aza congolais ye abotami na afrique du sud akoli na ye na paris baitalie ndenge koya ye aza avandi na ye mingi na aza ne mwindu ne na mentalité ya mindili mais oui c'est comme ça enregistre
enregistra bango batimelanga baconversation oyoki Ada oyoki Herman. À partir de là na komo comprendre na bino Ada n'est pas une mauvaise personne. Ada va me parler. Herman nga yaki na mission na ya diaboliser. Mais oui, Ada mutu mabe. Oui. Ada yaki mutu mabe. Herman yaki na mission na ye. Aka Monica Sumbonner. Zela yaya Zela na pesa mutu eloko Zela. Ntango kozonga na bolingo ekomata yosaka bolingo ya Canada wana yebisa na yebisa bolingo ya Canada ata boswani bobundi abongisaka mwasi na ye bavandaka mwasi oyo tosalaki ezalaki erreur esindekiangwele abongisaka mwasi na ye na aza esuku na amen ezoki mpenza kotika yaya oza mwasi kitoko moyindo ya ngolo lokwa kaka situ naomona ona opusana bato fingo nde nafingaka kazile nyonso na telefone kaka ya mwasi olamuki mabe lelo yanga bekatuka mbali namonaki conversation na bino nde bosola tosolaka nga na ye soki nalamuki te mabe mokolo na lelo akoyoka ye maka yani pardon natiki yo kasi abikaki nasi nalamuki mabe abengako yaya abingazaka yaya bango gabi na mama nini totie bolali bolamuki ale bokomobeta mbanzi mama abino na hermanis kama mibali yaya na kacho kama mibali soki bazoya kolinga mwasi mosu ata moto ana azaki ye mosu tata na bango kaka tata biso azaka mabe aza sorcier assassin alobeloka makambo mabe mpo otika makambo oyo ozalaki nango mibali baza bongo yo moko somoni ovivre bango donc voilà c'est comme ça nga sikoyo naloba elongo te nga sikoyo ere nayokika makambo wana nabeti kamarade nanga lisolo beti kamarade nanga mo lisolo nzoka nde ada alinga na ye nga mpona boye mpona naesiki kamarade nanga wana kamona nga sini tanda yango ayebiso abi herman abi biente herman wana azoya kona nendiri moko epa na yo voilà kasi kaka yebi yo te bamoaa bamasoki ya pasta na yo vraiment nazomona kekele moko masiki na ye esinanga momabe wabike ayebisi ngai nga ata aza momabe ngai ikasipe nango parce que asauve nga parce ngai na continue nasolaka na ade nakoya nayeba mbongo na wana nzoka nde ye alingaka na ye nga mpona interne nde moko po donc ngai azamabe te mpo na ngai amoi basauve donc mabe na ye etalinga te kamara na nga wana aza sikoyo asepela te akenda kocontacte ada kamara na nga contacte ada kamara na nga ate ada ayebisi herman awa azolinga bakiliana parce que ayebisi atindela ada voice nasanti na ye ati voice wana atindeli yango herman ada sikoyo wana atindeli herman mpe asikoyo wana azongisilika oyebisi bato Merci à tout le monde. Bon, j'ai dit ça à mon ami. Vraiment, c'est un camarade. On se fait la ada. Par exemple, on a maté, c'est ça. bien sûr qu'aza moto mabe aza moto malamu te pour sauver tout le monde que mais mutana mingi ça se voit bien maintenant pourquoi on a dit ça que moi j'ai dit
Ngombe mdono msuke. Ya ibisa ngata ya ibisa ngata. Oza mpolo. Mobali ona yuki. Lokola femme ya perte de sang, simbaki elamba pe ya bikisamaki. Amina elamba ngo eza wapi? Lakisanga pe na simba na kondima. Amina salelanga yango. Eyelanga oyo nazoluka. Tango yango yo. Tango bikamwa. Tango mafuta. Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Journal elo ngana mona yo. Voilà, Amina sembola loboko. C'est-à-dire nga ba elmo eno landa biloko eno mona biloko ezo sala nga ba nde mobu ezo sala nga na bakobanga ezo sala nga na motema pasi. Ezo sala nga na kobanga na motema pasi en fait. Amina sembola loboko na makambo parce que nzambe soki yo olobite eza pasi quoi. So yo olobite donc eza la pasi toko suka wapi na makambo oyo.